bien adoré aujourd'hui. Et il fait tellement chaud aujourd'hui. Je vais te donner 5 minutes. Que tu puisses souffler un peu. Et nous allons écouter cette chanson avec nos sœurs. On acclame pour le Seigneur. Jésus. Que le faible dit je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je puis voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je puis voir. C'est ce que Dieu a fait en moi.
sur terre. Acclame très fort pour le Seigneur. Bete na kongo makasi. Voilà, nous allons enchaîner avec ce que nous avons commencé le dimanche dernier. Malamu tozokoba na tobandaki yenge otoleka. La révélation, sa source et ses conséquences. Emoniseli euteli nango pe bambano na yango. Alors je ne suis pas fort dans les récapitulations. Na boye na makasi te na kozongela. Tu pourras acheter le DVD de la fois dernière. Na boye okoka kosomba DVD ya mateya wana. Ou encore, Topé. tu vas suivre ça ce soir, lundi et mardi matin à la RTS. Topé olandango na pokwa lelo lobi mukolo mobimba pe mardi na tongo na RTS. Aujourd'hui, nous allons essayer d'évoluer. Lelo toko meka kokende oboso. La dernière fois, nous avions donné 4 points Mbale otoleka topesaki mitono mine sur les conséquences. Une révélation venant de la chair et le sang et une révélation venant du Père Céleste. likolo ya bambano oyo uti na suni pe makila na emonisele oyo euti epai na tata ya likolo. Aujourd'hui, j'ajoute un 5e et un 6e. Lelo na bakisi ya 5e pe 6e Et le dimanche prochain, pe dimanche zoya nous allons enseigner. tokotangisa lisusu Ensemble, nous allons essayer de voir elongo tokomeka kotala comment l'homme peut se comporter, comment l'homme peut se conduire ndenge nini moto akoki kozala, ndenge nini akoki komitambwisa pour qu'il soit capable à tout moment d'être connecté au ciel. po ete azala makoki na ntango nyonso akangama na lola. Il faudrait que tu vives une vie connectée au ciel. Esengi obika bomoi moko esangana na lola. Tu es sur terre, mais tes pensées au ciel. Makolo na yo na mabele kasi mabanzo na yo na lola. C'est ça. Wana nde Il faudrait que tu vives cette vie-là. esengi obika bomoi ya bongo. Alors le dimanche prochain, Na bo dimanche oya je vais enseigner en profondeur. na kotangisa su na bozindo Je vais donner quelques signes, na opesa mwa bilembo quelques détails mwa ba detail pouvant te permettre oyo kopesa nzela de vivre une vie connectée au ciel, kobika bomoi moko ekangama na lola. afin que matin, midi, soir, Na tina ete tongo zanga pe na pokwa tu puisses bénéficier oyeba na kosangola de révélations venant du Père Céleste. na emoniseli oyo uti na tata likolo. J'avais dit la fois passée, elingo bete tolobaki mbala otoleka une révélation qui vient du ciel emoniseli oyo uti na lola te pousse au respect des hommes et des choses sacrées. ezotindika yo na botosi ya bato pe biloko oyo esantisama. La plupart de ceux qui n'ont aucun respect pour les hommes et les choses sacrées mingi ya bato oyo bazalaka na botosi ya bato pe biloko esantisama te il leur manque pas l'éducation, ezanga bango kaka mateya te mais il leur manque la révélation. kasi eloko esangi bango ya motuya eza emoniseli. Sans la révélation, ozanga emoniseli tu ne peux rien. okoki eloko moko te. La révélation, emoniseli c'est la partie qui intervient au-dessus de l'éducation. eza eteni oyaka likolo ya mateya. C'est la partie qui te permet de faire des exploits dans les choses de Dieu. eza eteni opeso nzela osala bikamwa na makambo na nzambe. En dehors de ça, libanda na yango j'avais donné encore quelques lignes. napesa esu bandelo mosu akolanda. Toi, tu as écrit ça sûrement dans ton cahier. yo komaki yango mpenza na kaye na yo. J'avais aussi dit nalobaki mpe lisusu que ce qui ne vient pas du Père Céleste te pousse à l'orgueil. nalobaki ete oyo euti na tata likolo te etindika yo na lolendo. Et j'avais dit mpe nalobaki ce qui vient du Père Céleste te pousse à déployer ton zèle pour les choses de Dieu. oyo ezouta na tata ya likolo ezotindika yo otalisa molende na yo mpo na nzambe. Quand tu reçois une révélation, ntango ozwi emoniseli moko la révélation crée
allume un feu dans ton cœur. emoniseli wana ezokela pe ezopelisa moto moko na motema na yo. Et ce feu-là Moto wana augmente ton amour pour Dieu et pour les choses de Dieu. ezobakisa bolingo na yo pona nzambe pona makambo ya nzambe. Ainsi, tu n'arriveras plus à dormir. Nde boye okoka sukolala te. Ainsi, cette femme samaritaine, Nde boye mwasi mosamalia wana lorsqu'elle a reçu la révélation du Fils de Dieu, ntango azwi emoniseli ya mwana na nzambe, lorsqu'elle a su qui était en face d'elle, ntango asosolaki nani nde azalaki liboso na ye, elle est entrée dans la ville, akoti na engumba, elle a commencé à crier, abandi koganga, regardez kotala ce qui m'est arrivé. oyo ekomeli nga. C'est ça le fruit de la révélation. Nde wana mbuma ya emoniseli. Ça change un homme timide en un homme courageux pour les choses de Dieu. ezobongola moto azalaka soni akoma moto ya mpiko mpona makambo na nzambe. Tu déploies ton zèle. ozotalisa molende Tu na yo. n'arrives plus à te taire. ozokoka su kofanda kimia te. Partout où tu passes, bisika nyonso ozoleka tu as envie de parler de Dieu. wana mpo osoloba na ntina na nzambe. Lorsque tu entends le son d'une musique, ntango oyoki son ya miziki tu as envie de t'agenouiller pour dire combien il est wana merveilleux. mpo osofukama mpo oloba boni ye aza malamu. Tu n'arrives plus à te retenir. okoka su komikanga te Dans les choses de Dieu, na makambo na nzambe. lorsque tu es encore capable de te retenir, ntango oza na makoki ya komikanga, ça veut dire elingi oloba ton amour n'est pas encore si fort. bolingo nona na ekomi makasi te. Lorsque l'amour pour Dieu est si fort, ntango bolingo mpo na nzambe eza makasi, tu ne sais plus te retenir. okoka su komikanga te. Tu commences à poser des actes obandi osala misala, et tu te demandes, ça c'est moi, obandi omituna oyo ezanga, ça c'est moi, oyo ezanga, ça c'est moi. ezanga. Ngani na komi oloba ba amen ou na église, ah ça c'est moi. Tu te poses des questions. omituna motuna C'est comme cette femme. ya lokola mwasi oyo. Vous voyez, omoni j'imagine elle vivait cachée. nazobanza banda kobika ya kobatama. Vous voyez, omoni elle vivait cachée banda obika ya kobatama avec ses maris. na mibali na ye. Mais ce jour-là, kasi mokolo wana elle n'a plus eu peur abangaki susu te de montrer même ses faiblesses. ya kotalisa na botau na ye. Parce qu'il y avait une lumière qui avait éclairé son po ezalaki na âme. pole moko engengisaki molema na ye. Elle n'avait plus peur de rien. abandaki kobanga solo te. Elle était prête à tout perdre pour gagner ye Jésus-Christ. abongisamaki mpo abongisa nyonso mpo na yesu. C'est ça le fruit de la révélation. nde wana mbuma ya emoniseli. Aujourd'hui, j'ajoute un cinquième. lelo nabakisi oyo ya mitano. Une révélation venant du Père Céleste emoniseli oyo euti na tata likolo donne naissance à une nouvelle génération. ezopesa mbota na ekeke ya sika. Ouais. Une révélation qui vient d'en haut emoniseli oyo euti likolo donne naissance à une nouvelle génération. ezopesa mbota na ekeke ya sika. Je reprends, une révélation qui vient d'en haut na bandeli emoniseli oyo euti likolo donne naissance à une nouvelle génération. ezopesa mbota na ekeke ya sika. Écoutez-moi, yoka ngai, nous sommes au Congo. toza na Congo. Regardez bien, botala malamu. tout le jour, mikolo nyonso l'église de réveil connaît un problème. eklesi ya bolamuki ezobika likambo. Dernièrement, j'ai même vu kala mingi te namonaki kutu le commissaire provincial de la police commissaire provincial ya la police inviter abengisaki nous tous les hommes de Dieu biso nyonso bato na nzambe. il y avait un but. ezaki na ntina moko. Il voulait que les hommes de Dieu arrêtent de se chamailler à la télé. alingaki ete bato na nzambe batika koswana na etando eke. C'était juste ça. ezalaki wana. Mais quelques jours après, kasi mikolo elandaki na nsima moke. quelques jours après cette réunion-là, nsima ya likindo wana on a encore vu des hommes de Dieu se chamailler à la télé. tomonaki su bato na nzambe koswana kofingana na etando eke. Il y a un même qui a cité mon nom. yana moko kutu atanga ekombo na nga Il a dit ce qu'il voulait dire. alobaki oyo asepelaki koloba. Vous voyez, omoni une réunion est faite, likindo moko esalami mais kasi
les choses continuent. makambo ezokoba. Il y a des choses qui peuvent finir Eza na makambo ekosila que kaka si une nouvelle génération se lève. soki ekeke moko ya sika etelemi. Écoutez-moi, Yoka ngai. tant qu'une nouvelle génération ne se lève pas, Tango nano ekeke moko ya sika etelemi te, vous pouvez monter, descendre, arrêter des gens, mettre des gens en prison, organiser des réunions. Ces choses-là ne finiront pas. bokoki komata kokita bokangi bato na boloko bobeti bango fimbo eloko wana ekobongwama te. L'église Ecclesia du Congo ya Congo a maintenant besoin d'une nouvelle génération. eza sika na posa ya ekeke ya sika. Quand je dis génération, Ntango nazoloba ekeke je ne vois pas la jeunesse. nazomona bilenge te Non. te. Quand je dis génération, Ntango nazoloba ekeke je vois la manière de penser. naomona lolenge ya kobanza. Il faut que des hommes et des femmes Esengi ete mibali na basi qui ont une autre manière de présenter les choses de Dieu se o baza lèvent. na lolenge mosusu ya kotalisa makambo na Nzambe na mosala. C'est lorsque une génération se lève, Eza tango ekeke mosusu etelemi, ça étouffe les mauvaises choses de l'ancienne génération. ezoboma balolenge ya mabe ya ekeke oyo ya kiliboso. Dans les déserts, Na kati na esobe les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. bana esalele babimaki na Ezipito. Il a fallu qu'une autre génération puisse naître Esengaki ete ekeke mosusu ya sika ebotama pour qu'ils puissent hériter Canaan. po ete bayeba na kosangola Kanana. La génération qui est sortie de l'Égypte Ekeke oyo ebimaki na Ezipito n'a pas été trouvée agréable. yango emonisamaki ebongisami te. Le Seigneur cherche. Kolo azoluka Vous voyez, omoni même lorsque la Bible dit ata ntango biblia ezoloba l'heure est venue ngonge ye où les adorateurs oyo bagumbameli adoreront maintenant en esprit bakogumbamela et sika en na vérité. molimo mpe na bosolo. C'était une manière de dire ezaki lolenge moko aloba l'heure est venue ngonge ekoki qu'une nouvelle génération puisse se lever. oyo ekeke moko ya sika esengi etelema. Une génération qui voit les choses autrement. Ekeke ezomona makambo na lolenge Une mosusu. génération qui analyse autrement. Ekeke oyo ezosamba to ezotala makambo na lolenge mosusu. Écoutez, Yoka c'est ça la solution dans ces pays. wana nde eyano na mboka oyo Il n'y a pas deux. eza mibale te. Celui qui doute me donnera raison même après 10 ans. oyo atie ete akopesa ngai raison ata Le Congo, Congo l'église de ce pays, eklise ya mboka oyo a juste besoin eyaka na posa que puisse se lever ete etelema de nouvelles têtes. mitu ya sika. Des gens qui ont une autre manière de voir les choses. bato bana lolenge mosusu akomonela makambo. Des gens qui comprennent bato basosola qu'une église ete eklesia ne se remplit pas en injuriant les autres. ekotondaka te na kofingaka basusu. Une église Eklesia se remplit par la grâce. ezotondisama nde na ngolu. La grâce. Ngolu Ça, il faut une nouvelle génération. wana esengi ekeke ya sika. Vous allez faire des débats, bokosala badeba des réunions. bareunion Ça ne changera pas. ebongwama te Jamais. esimba te. N'attendez pas ça. bozelango te. Ce n'est que si une autre génération se lève. eza kaka soki ekeke mosusu Et etelemi lorsque cette génération commence à réussir, mpe ntango ekeke wana ebandi kolonga les fruits bambuma de cette nouvelle génération ya ekeke oyo ya sika étouffera l'ancienne génération. ekoboma ekeke oyo ya kala. Vous comprenez? sosoli C'est comme ça que se fait ce passage-là. nde boye esalamaka Le transfert de pouvoir bopesami ya mpifo dans wana une génération. na kati ya ekeke. Il faut que les autres se lèvent, esengi ete basu batelema commencent à briller, babanda kongala commencent à faire des choses. babanda osala makambo. Vous comprenez? ososola Ésaïe 60. Esaïe 60 Ésaïe chapitre 60. Qu'est-ce que la Bible dit chez toi? bibelobi nini À partir du verset 1. kobanda verset nango ya yambo. Ésaïe chapitre 60, verset 1. On dit quoi? Lève-toi et sois éclairé. Allez, on dit quoi? Est-ce que tu peux lire à haute voix? On dit quoi? Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive
Suite. Et la gloire de l'Éternel s'élève. Et après, voici les ténèbres couvrent toute la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Suite. Les nations comment? Marchent à ta lumière. Et puis, et des rois. Pardon? Vous entendez ça? Regardez. Tala. La Bible commence par lève-toi, sois éclairé. Bibe bandina telema pengengisama. Après on dit Na sima babisi biso ta lumière arrive. pole no ezoya. Est-ce que vous comprenez ça? Ososolango. Moi aussi je ne comprenais pas ça. Ngape na banon sosolango. J'ai compris ça hier la nuit. Na sosolango lobby na butu. Depuis je suis né, je n'ai jamais compris ces Banana passages. bota ana na sosola litangi hotel. J'ai compris ça hier. Na sosolango lobby. Lève-toi, Telema sois éclairé. ngengisama Ta lumière arrive. pole no ezoya. Ça veut dire quoi? Elingi lobani. La lumière n'est pas encore arrivée, Pole nano yete. mais on me dit sois éclairé. Kasi bayebisanga ngengisama. Vous comprenez? Ososola. Ça veut dire on nous présente des dimensions de Na l'éclairage. talisa biso epimelo mibale ya bongengisami. Un, Yambo. je me lève. Na telemi La version parole de vie na elobeli ya parole de vie. dit lève-toi, brille aux éclats. Elobi telema pengenga na bongengisami. Ça c'est la version parole de vie. Wana ese lobeli ya parole de vie. Lève-toi, brille aux éclats. Ngenga na bongengisami. Ça veut dire brille tellement fort. Engobete ngenga penza makasi. Pourquoi? Pona nini? Ta lumière Pole na yo. arrive. Ezoya. Une dose arrive. Dosu moko ezoya. Une dose arrive. Dosu moko ezoya. Est-ce que dans ces pays vous sentez qu'une dose est en train Na d'arriver? mboko soka teke dosu moko ezoya. Est-ce que dans cette église vous sentez qu'une dose est en train d'arriver? L'église soka teke dosu moko ezoya. Beaucoup Mingi ne comprennent pas ça. basosola yango te. Une dose arrive. Dosu moko ezoya. Dis une dose arrive dans ma vie. Loba dosu moko. Loba, une dose arrive dans ma vie. Une dose arrive. Tu vois, c'est ça. Lève-toi, Télément. sois éclairé, brille fort. Ça veut dire, lève-toi Télément. avec ce que Dieu t'a donné. Na oyo nzambe apesio. Tu comprends? Sosoli. Lève-toi, brille. Télément. Ça veut dire, pendant que toi tu te regardes, Natango yo mitala. tu te vois dans le noir. Ozomi mona kati ya bolili. Le Seigneur, il te regarde, Kolo otala yo. il voit en toi Azomona kati na yo. quelqu'un Moto moko. qui est capable de prier. Waza na makoki ya kongala. Lève-toi, Télément. brille fort, Ngenga makasi. brille aux éclats, Mbe ngenga na bonge. brille tellement fort. Ngenga pesa makasi. Beaucoup ne comprennent pas ça. Mingi basosola yango te. Tu dois te lever dans la vie, Esenyo telema na bomoi. commencer à briller, Obana kongenga. utiliser tout ce que Dieu t'avait donné. Osalela nyonso oyo nzambe apesaki yo. Celui qui n'a pas en retranche, celui qui a en ajoute. Oyo aza nango te babotolaka ye. Oyo aza nango babakiselaka ye. Ah. Ça veut dire, Elingi oloba. tu te lèves, Otelema. tu commences à utiliser tout ce que Dieu t'avait donné. Obandi kosalela oyo nyonso nzambe apesaki yo. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'une autre dose arrive. Po ete dosu mosusu ezoya. Une autre dose arrive. Dosu moko ya sika ezoya. Commence par briller Bandana na kongenga. avec ce que Dieu a mis à ta Na disposition. oyo nzambe atia na maboko na yo. Lève-toi, brille. Telema ngenga. Ta lumière arrive. Pole no ezoya. Brille. Ngenga. Ta lumière arrive. Pole no ezoya. Lorsque la lumière arrive, Tango pole ezoya. la lumière commence à toucher les personnes qui ont su briller. Pole ezobanda kosimba bato nano bangengaki liboso. Les personnes qui ont su briller pendant des moments de ténèbres. Bato bakoki kongenga na kati ya Les molili. personnes qui n'ont pas passé leur temps à se lamenter. Bato balekisa ntango na bango te Les na personnes kolela. qui ont passé leur temps à poser des actes malgré les réalités de la vie. Bato balekisa ntango na bango kosalaka misala atako makambo ya bomoi na bango. Lève-toi Telema malgré les conditions. atako makambo. Brille. Ngenga. Brille fort. Ngenga makasi. Brille fort. Ngenga Car makasi. une autre dose arrive. Po ete dosu mosusu asika ezoya. Nous vivons Tozobika dans une génération na ekeke oyo. où il y a des réalités. O makambo ezali. Mais ça ne nous empêche pas Kasi ezopekisa biso te. de jouer notre rôle. Tosala oyo ya biso mosala. Tout ce que nous savons, Nyonso biso toyebi. la saison Eleko. va changer bientôt.
ekobongwama kala mingi te. Une autre dose va descendre dans l'église de réveil. Dose mosusu okita na eklese ya bolamoki. Et ça va descendre dans ces pays. Mpe okita na mboka oyo. Ça sera magnifique. Ekozala kitoko makasi. Vous allez vivre un temps avec le Saint-Esprit qu'on n'a jamais vécu dans ces pays. Okobika tango moko na molimo santo nanu tobika te na mboka. L'église va vivre une gloire exceptionnelle. Eklese ekobika nkema moko abokeseli. Mais ça demande kasi esenga que nous puissions nous lever et commencer déjà à prier. Nous vivons une période de transition. Les générations sont en train de passer et une autre génération est en train de venir. Nous sommes en pleine période de transition. L'église est en pleine période de transition. C'est pourquoi vous voyez des bruits, vous voyez des choses, des gens qui se battent. C'est la période de transition. Une génération est en train de passer et une autre est en train de venir. Lève-toi et prie. Utilise tout ce que Dieu a mis à ta disposition. Utilise-le. Et lorsqu'on dit une lumière arrive, la Bible dit dans le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds. Cette lumière qui arrive, c'est une nouvelle révélation. Il y a des gens qui vont recevoir une révélation qui bouleversera leur vie, qui bouleversera leur ministère, qui bouleversera les églises, qui va bouleverser ce pays. Une révélation est en train de venir, quelque chose de fort. Toi et moi, nous qui savons ces choses, c'est maintenant que les chrétiens doivent s'élever avec violence. Le temps de la douceur est passé. C'est le temps de réclamer tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Parce qu'une révélation est en train d'arriver. Et regardez ce que la Bible dit. Le peuple marche au verset 3. Le peuple marche comment? À ta lumière et à la clarté, de roi à la clarté de tes rayons. Ça veut dire, je suis là. Je commence à prier. L'église commence à prier. Une forte lumière arrive. Une nouvelle révélation. Cette révélation-là permet au peuple et au roi de venir vers moi. Il cherche une connexion avec moi. Vous comprenez la Bible? Vous voyez comment ce livre est merveilleux. Ça dit, de peuple et de roi chercheront une connexion. Ils chercheront à se connecter. Ils chercheront à faire alliance avec celui qui a reçu une révélation. Tu ne vas pas frapper les portes de gens. C'est les gens qui vont frapper à ta porte. Ils marchent vers toi. C'est la Bible qui le dit. C'est eux qui courent vers toi. Ça veut dire, ah my God, je me lève, je suis seul. Je brille, je suis seul. Mais lorsque la lumière arrive, lorsque une révélation affecte mon esprit, en ce moment-là précis, je deviens le père d'une génération, de peuple et de rois viennent et cherchent une connexion avec moi. Tu comprends?
Il y a des gens qui viendront à toi eza na bato bakoya bisika ozali que si kaka soki tu reçois une révélation oyambi emoniseli moko claire, polele tu sais là où Dieu t'emmène. oyebi bisika wapi nzambe azomema Celui qui reçoit une révélation oyo azoyamba emoniseli devient un guide. azokoma motambwisi yes Tu deviens un guide dans la vie. okomi molakisi nzela Tout le monde cherche à se connecter à toi. bato nyonso bazoluka basangana na Les yo grands cherchent à se connecter à toi. bato ya minene baluka basangana na yo Tu passes tout ton temps olekisa ntango no à nyonso chercher des connexions avec des gens. kolukaka kosanganaka na bato mosusu Si tu avais compris, soki ososolaka c'est ce que Jésus dit à cette femme. nde oyesu ayebisi Si mwa tu solo savais, soki oyebaka tu m'aurais demandé de l'eau. onaki yo Tu nosenganga aurais mai cherché, toi, cette révélation-là dans ton esprit. olingi koluka révélation na molimo na yo Dans l'histoire de l'Église, na kati ya lisolo eklesia c'est deux hommes qui ont reçu des révélations, eza bato bazwa emoniseli qui ont créé des générations. nde bakela bikeke Des gens comme les apôtres Mbie, bato lokola bantoma mbiye Dieu lui a parlé clairement nzambe alobelaka ye polele sur la sainte doctrine. na oyo etali moboko esantu Il a commencé à enseigner ça. abandaki kolakisa yango Ça lui a coûté cher. na boye yango esengaki ebele Il y a des gens qui ne l'avaient pas compris à son yana temps. bato basosolaka ete na ntango na ye Et ces gens aujourd'hui na boye bato wana lelo sont passés. basi baleka Lui, il est là ye aza wana et son œuvre est là. mpe mosala na ye ezali yes Vous voyez, omoni il y a des gens ye na bato comme Coutinho Fernando. lokola Coutinho Fernando Il est venu, aya il a commencé à enseigner abandi kotangisa la prospérité, bofuluki l'onction. epakwa Vous voyez, omoni un jour je suivais sa prédication mokolo mona ndola na mateya na ye à l'époque, na eleko wana mais j'avais l'impression qu'il était en train de les prêcher aujourd'hui. na banda kokanisa neti aote yango lelo Vous voyez, c'est ça un leader. omoni motambwisi ye wana Il dit des choses aujourd'hui alobi makambo lelo qui peuvent être utiles même après 10 ans. oyo ekozala na ntina ata nsima ya mibu somi Quand il est venu, ntango ayaki il a commencé à parler la prospérité. abandi koloba bofuluki C'est la révélation qu'il avait reçue. ezalaki emoniselo ayambaki Qui ne l'a pas critiqué? nani atongaka ye te Qui? nani Nous tous. biso nyonso awa Mais aujourd'hui, kasi lelo nous avons tous quelque chose de Coutinho en nous. toza na eloko moko ya kotino biso nyonso Tous. biso nyonso Tous. biso nyonso Il y a des choses qu'il faisait ye na biloko bande kosala que nous on fait aujourd'hui. oyo biso tosala lelo Vous comprenez? ososola Quand tu reçois une révélation, ntango oyambi emoniseli moko tu crées une génération. ozokela ekeke Mais lorsque tu ne reçois pas une révélation, kasi ntango oyambi emoniseli tu te crées un mouvement. ozokela nde boningani mouvement Il y a des hommes de Dieu ya na bato na nzambe qui font de bruit. oyo baosa makelele Ils ont créé des mouvements. bakela Ils n'ont bamouvement pas créé des générations. bakela bikeke te Un mouvement, mouvement ça passe eleka et on oublie. mpe babosani Mais une génération, kasi ekeke ça laisse l'influence. Ça influence. Ekotika Même 4 biloko. générations après, ata bikeke minei na nsima sois celui qui crée une génération. zala wazokela ekeke moko C'est la révélation. eza emoniseli Lorsque un homme ntango moto moko reçoit une révélation, ayambi emoniseli moko il se démarque azomikesanisa et il crée sa mpe génération. azokela ekeke na ye C'est ce qui fait le changement dans l'église. nde oyo esalaka mbongwama na eklesia Ce ne sont pas des réunions qu'on voit. eza bareunion tomona te L'église du Congo eklesia ya congo a maintenant besoin eyasika na posa d'une révélation. ya emoniseli moko Pas de tout ce que vous faites. na nyonso bosalana te C'est la révélation eza emoniseli qui donne naissance nde ezopesa mbota à une nouvelle na génération. ekeke moko ya sika Mais les gens qui viennent avec des révélations kasi bato bayaka na emoniseli dans une génération, na ekeke moko ils sont toujours pas compris. bazalaka bato basosolamaka te C'est les hommes le plus critiqués, eza bato batongaka mingi le plus méprisés. bato batiolaka On mingi les traite de païens, bayebisa bango baloba baza de bapaya magiciens, bamagicien tout ce que tu veux. nyonso elingi oyebi Mais après 2 années, kasi na nsima ya bamvula il y a des gens qui se lèvent, ya na bato baotelema qui commencent à dire babandi oloba
On a compris tososolaki parce que lui avait prêché. po ete ye ateyaki. Quand tu fais des choses dans la vie, Ntango osala makambo na bomoi tu sais, oyebi ce qui te décourage dans la vie, c'est quoi? olembisaka na bomoi eza nini? C'est lorsque tu passes ta vie Eza ntango olekisa bomoi na à yo regarder les fruits de ce que tu fais aujourd'hui. na kotalaka bambuma ya misala osala lelo. J'ai sémé Nalonaki et voici ce que j'ai récolté. mpe tala oyo nabuki. Tu vois? Omoni Non. te Ça peut arriver. ekoki osalama. Bisiko Tchakimbuma, Matiti et Botiwa. Ça arrive, n'est-ce pas? Ekomaka Ochembuma, Ovandi, Oyelobi Okuti Matiti et Boti, Kaka Bisiko Tchakimbuma. Mais toi, kasi yo tu ne seras pas là en train de te dire, Lonakiawa, Matiti et Boti. Non, attends, c'est là. patiente, jusqu'à ce qu'un arbre puisse pousser. Sala motema molai kino nzete kobima. Tu comprends? Sosoli Sois patient. sala motema molai. C'est ça la révélation. Nde wana emoni C'est se. comme ça que ça marche. Nde bongo etambola. Aujourd'hui, je prêche pas, aujourd'hui, je prophétise. Lelo na oteate lelo na osakola. Aujourd'hui, je suis tellement haut aujourd'hui. Lelo na pena likolo. Celui qui me comprendra Wa ososolanga sauvera sa vie. akobikisa bongo ina ye. Écoutez, Yokanga seule une révélation kaka emoni sele peut donner naissance ekopesa mbota à une nouvelle na génération. ekeke moko asika. On en a besoin maintenant. To na posa nango penza lelo. Et pendant ce moment de transition, Pe na tango wana bokatisi. lève-toi. Telema. Lève-toi veut dire, Telema lingoloba arrête de dormir. tika kolala. Ne sois pas distrait. Koza kidiba te. N'entre pas dans les discussions qui n'apportent rien. Kokota na boale ya malomba oyo. Tu n'as pas besoin de ça. Wana posa nango te. Si moi-même on m'injurie, je réponds pas. Pourquoi toi tu réponds pour moi? Soki nga moko bazofinga nga na oyo yanola te. Yo yanola place na nga pona nini? Ko répondre bango te. Bois ça, bango, bois ça. Ah, Tu es trop grand oza monene makasi. pour te rabaisser à leur niveau. Komi kitatine pimelo na bango. Tu es trop grand. Wa monene makasi. Tu es trop grand. Wa monene Ne makasi. te rabaisse pas, tu es trop grand. Komi kitate wa Ce que monene. Dieu fait avec toi, il ne fera pas avec eux. Tu es Makamusa trop grand, ne te rabaisse pas à leur Wa niveau. monene komi kitana niveau na bango te. Pendant ce moment de transition, Na tango ya bokatisi. lève-toi Telema et brille. pengenga. Pendant un moment de transition, Na tango ya bokatisi. il y a toujours de mouvements. Esaka na boninga. Mais pendant cette période, il y a des mouvements. Kasi na tango C'est boninga. la période où toi, tu dois montrer de quoi tu es capable. Eza tango esengo talisa. Nous sommes appelés à être stables là où les choses bougent. Tobengama kofanisa mangbibi sika. Nous sommes appelés à briller là où il y a les ténèbres. Tobengama kongenga bisika. Nous sommes appelés à nous lever là où il y a les chaos. Tobengami kotelema bisika badoso bakwe. Tu ne suis pas le mouvement, Ozolanda boninga. mais c'est toi qui commences le Kasi mouvement. eza yo nozo bandisa boningani. Église du Congo, écoutez-moi. Ecclesia Congo yoka ngai. L'église est Ecclesia en train de traverser ezolekisa un moment de transition. tango moko ya bokatisi. Il y a des choses, même si on se réunit, Eza na makambo ata soki tosangani ça ne changera pas. ekobongwama te. Seule une nouvelle génération Kaka ekeke moko va asika changer ces choses. ekobongola makambo oyo. Ne te chamaille avec personne. Koswana na mutu moko te. Laisse-le parler. Tika ya loba. Tout le monde a le droit de penser. Moto nyonso ana makoki ya kobanza. Laisse. Tika ye. Toi, Yo. brille tellement fort pendant cette génération. Ngenga penza makasi neleko oyo. Brille, 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 brille. Ngenga. La Bible dit brille aux éclats. Biblia lobete ngenga na bongisa. Pourquoi? Kona nini? Parce qu'une lumière arrive. Wete pole moko esoya. Une nouvelle dose arrive. Dosi moko asika esoya. Une nouvelle génération se lève. Ekeke moko asika yo te. Et nous allons changer les choses dans ce pays. Pe tokobongola makambo na mboka oyo. Fixe tes yeux Tia miso na yo. sur ce que tu es appelé à produire. Na oyo bengami kopimisa. Tu es appelé Obengama à produire quelque chose de bien. kopimisa eloko moko ya malamu. Et lorsque le diable Petango sabolo. voit que tu es sur le point Amona te okomi de pene pene. donner naissance à une nouvelle génération, Olingo bota ekeke moko le asika. diable ne sera jamais content. Diabolo ya kotikala kozana kimia te. Jamais content. Akosepela te. Jamais content. Akosepelaka te. Dans toute la Bible, Na Biblia mobimba. à la naissance d'un libérateur, Na motama
Il y a toujours des événements pour étouffer ça. Lorsque Moïse voulait naître, il y a eu de problèmes. Lorsque Jésus voulait naître, il y a eu de problèmes. Lorsque David voulait s'élever, il y a eu de problèmes. Lorsque Joseph voulait s'élever, il y a eu de problèmes. Il n'y a pas une naissance sans la tempête. Yes. Lorsque une nouvelle génération veut naître, il y a toujours une tempête qui suit. Mais nous avons les regards fixés sur notre mission. J'ai reçu une mission. Je n'ai pas le temps pour la distraction. Je n'ai pas le temps pour des réponses. Une lumière arrive. Une nouvelle génération est en train de naître. Ce pays va vivre une période de la Pentecôte. Ce pays va vivre un vent nouveau. Mets-toi. Fanda. Ce pays va vivre un mouvement incroyable. L'heure est en train de venir où nous verrons des hommes élevés passer à la télé et dire tout haut: je suis chrétien, je suis fier de l'être. Ce temps est en train de venir. La Bible dit: des rois marchent à la clarté de tes rayons. Ils cherchent une connexion. Ce temps-là est venu. Je vous dis, cette période est venue. Oh Seigneur, permets que les gens m'écoutent aujourd'hui. Permets que les gens comprennent cette prophétie aujourd'hui. Je prophétise sur mon pays. L'heure est en train de venir où on verra les hommes élevés seront des hommes qui ont fait alliance avec des hommes de Dieu. L'heure est en train de venir où l'église va gouverner. Le spirituel va dominer sur les charnels. Et les hommes qui sont là, qui ont perdu la grâce, ils seront là en train de parler. Ils ne vont pas partir. Ils ne vont pas mourir. Vous savez, j'ai constaté une chose. Parfois les gens bien meurent vite et les gens mauvais durent longtemps sur la terre. Ils seront là. Mais ils seront là pour continuer à parler. Mais seulement, c'est lorsqu'ils parlent que Dieu sera en train de distinguer ce qui lui appartient. Le Seigneur permettra qu'ils soient là, qu'ils aient encore les moyens de passer à la télé, qu'ils achètent des chaînes de télévision. Le Seigneur permettra ça. Le Seigneur va même leur donner des partenaires qui vont les aider à faire encore beaucoup de bruit. Mais vous remarquerez que dans cette génération, il y aura des hommes qui ne vont pas s'appuyer sur leur sagesse. Ils ne feront pas beaucoup d'efforts. Ils vont commencer à se lever. Il y aura de miracles. Il y aura de grandes choses. Leurs ministères seront toujours distingués. La lumière arrive. Est-ce que tu peux lever la main? Tu peux dire: ma lumière arrive. Ma lumière arrive. Ma lumière arrive. Ma lumière arrive. Cette génération, c'est ma génération. C'est ma génération. Je suis appelé à donner naissance à une nouvelle génération. Les injures, les problèmes ne sont que de douleurs, de l'enfantement.
Lève-toi, sois éclairé. telema ngengisama, Lève-toi, brille. telema ngenga. Ce n'est plus le temps de distraction. Eza tango akidiba susu te, Ce n'est plus le temps de dormir. eza su tango kolala te. Utilise tout ce que Dieu a mis à ta disposition. Salela o nyonso nzamba tia na maboko na yo. Si tu chantes, chante. So bana koyemba yemba, Si tu sais prêcher, prêche. so bi koteya teya, Si tu prophétises, prophétise. so kosakola ka sakola, Si tu parles la langue, parle la so langue. baka kota sika loba yango, Si tu fais des miracles, fais des so miracles. kosala ka bikama sala bikama. Brille. Ngenga Une lumière arrive. pole moko ezoya, Que personne n'étouffe le don que tu as. moto moko te afina bakaboza nango. Pendant cette génération, Na ekeke oyo la chose qui va te distinguer, eloko kokesanisa, ce n'est pas l'argent que tu as dans la poche. eza mbongo wana ngona libeka Cette te. génération, Ekeke oyo nous allons nous distinguer tokokesanisa par les dons spirituels. na makambo ya molimo. Nous allons nous distinguer tokokesanisama pas par le nombre de relations. na motuya ya barelation te Non. te, Nous allons nous distinguer tokokesanisama par les dons spirituels. na makambo ya molimo. Ce que tu es capable de produire. Oza na makoki ya Ce kobimisa, que tu es capable de donner pour l'édification de l'église. oza na makoki ya kopesa mpona botongi Ce que ekese, tu es capable de donner pour sauver le pays. oza na makoki ya kopesa mpona kobikisa mboka. Dans cette génération, Na ekeke oyo que personne, moko te, l'ennemi monguna que tu as oza na ye dans cette génération, na kati ekeke oyo c'est la personne eza moto qui te décourage oyo azolembisa à yo utiliser le don que tu as. osalela makambo oza nango. C'est celui-là ton plus grand ennemi. Nde monguna no monene Celui qui te refuse de te donner l'argent azoboya kopesa mbongo, n'est pas ton ennemi. amonguna na yo te, Il t'aide à afuka chercher la vie seule. oluka bomo yo moko, Celui qui refuse oyo azoboya de te donner à manger kopesa n'est bileyi, pas ton ennemi. amonguna no Il est te, en train de t'aider à devenir courageux. azosunga oko makourage. Ton ennemi, Monguna na yo c'est celui qui empêche à ton don d'exploser. eza ozopekisa likabo na yo Parce que ebima l'heure est venue. pete ngonge ye L'heure est venue bonge ekomi où les enfants de Dieu, owapi bana na ceux qui nzambe reçoivent l'onction, bao bazoyambe ceux qui pakwa, ont reçu la chose de Dieu, bato bayambe eloko ceux na qui ont nzambe, reçu la révélation, bato bayambe ils monise, vont briller, ils bakongenga, vont éclairer bakongengisa dans les na ténèbres. kati ya molili, Une lumière se lève. pole moko ezotelema. Ce que tu es capable de faire, oza na makoki ya kosala, fais-le. sala yango, Ne réfléchis pas trop. kobanza ebele te, Ne regarde pas tes incompétences. kotala te bozangi makoki na yo, Ne regarde pas tes faiblesses. kotala te botau na yo. Est-ce que cette prophétie appartient à quelqu'un aujourd'hui? Lisakolo eza ya moto moko awa, Ne regarde pas tes faiblesses. kotala botau na yo te. Le Seigneur Kolo a choisi que toi. aponeka yo, Regarde dans ton entourage. tala zingazinga na yo, Mais le Seigneur n'a choisi que toi. kolo aponeka yo. Ce n'est pas ta poche qui fera la différence. Ce n'est pas ta relation qui fera la différence. Ezali barelation na yo te nde kosala bokeseni, C'est le don que tu as. eza likabo oza nango. Au nom de Jésus, Na kombo na Yesu, reçois le don spirituel. yamba makambo ya molimo, Reçois le fruit de l'esprit. yamba bambuma ya molimo, Éclaire dans cette génération. ngenga na kati ya ekeko, Sois une lumière dans les ténèbres. zala pole na kati ya molili, Éclaire ce pays. ngengisa mboko yo, Éclaire ta famille. ngengisa libota na yo, Éclaire l'église. ngengisa eklesi. Notre temps a sonné. Ntango na yo ekoki, Notre lumière arrive. pole na biso ezoya, Notre lumière arrive. pole na biso ezoya. Notre lumière. Pole na biso, Notre temps arrive. ntango na biso ezoya. Si c'était le temps des occultistes, Soki ntango batasoloka, ce n'est pas un problème. likambo eza te. Le temps des occultistes passe. Ntango batasoloka eleki, Maintenant, notre temps arrive. sika ntango na biso ye. Nous, on ne va pas créer un mouvement. Biso tokokela boningani te, Nous, on va créer une génération. biso tokokela ekeke, Ça va influencer ekotindika jusqu'à la 4e génération après. kino na ekeka minei. On parlera de toi. Bakoloba na ntina na yo. Est-ce que tu sais que tu entres dans l'histoire ce matin? Oyebi ete ozokota na lisolo moko na ntongo lelo. Est-ce que tu sais que tu entres dans l'histoire de ce pays ce matin? Oyebi ete okota na lisolo ya moko na ntongo lelo. Est-ce que tu sais qu'on ne peut pas parler de la RDC sans citer ton nom? Oyebi ete bakoloba na ntina RDC te soki batangi Est-ce que kombo tu na sais yo. qu'on ne peut pas parler de l'église sans citer ton nom? Oyebi ete bakoloba te na ntina ekela soki batangi Tu kombo na yo. entres dans l'histoire. Okoti na kati ya
L'histoire ne s'écrit pas sans toi. Jamais sans toi. Tu vas jouer un rôle très important. Très important. Mais toi, tu vas jouer un rôle incroyable. Incroyable. Je parle aux vrais hommes de Dieu. L'heure est venue que les vrais se lèvent. L'heure est venue que les vrais parlent. Notre lumière arrive. Hey. Hey. Oui, c'est ta génération. C'est ta lumière qui arrive. 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 Une génération est en train de naître. Ce n'est pas la poche qui te distingue. Le don spirituel. Même si tu es locataire, commence à te dire au fond de toi, ma situation ne m'empêche pas d'être un leader dans cette génération. Confesse-le, dis, ma situation ne m'empêche pas d'être un leader dans cette génération. Ce temps est venu dans l'église du Congo. Ceux qui m'écouteront vont sauver leur vie. Quittez cette génération-là. La génération de ceux qui n'ont rien à donner. Hey, my God. Holy Ghost. Pendant cette période, sois un homme de prière. Ah. Ah. Pendant cette période, sois une femme de prière. Pendant cette période, ne sois plus dans la distraction. C'est une période de transition. Lorsque tu vois, on a nommé les ministres. La période d'agitation, c'est pas la période où la nomination sort. Non. C'est la période où la nomination se prépare. C'est là que les gens s'agitent. N'attends pas que cette génération se lève pour que tu prennes conscience. Prends conscience maintenant que cette génération se lève avec toi. Il ne faut pas que tu sois celui qui suit le mouvement. Tu dois être celui qui peut taper la poitrine et dire, je suis parmi ceux qui ont commencé ce mouvement. La génération future doit témoigner pour toi. Il faut que les gens parlent de toi. Il faut que l'histoire parle de toi. La génération de Moïse. Mets ton nom, mets ton nom. La génération d'Éric. Ma génération. Cette génération sera une génération d'onction.
ekozala ekeke moko ya ebakwa L'heure est venue. ngonge ye Toi aussi, oyo les gens vont commencer à te critiquer. bato banotonga yo Parce que po ete les choses que Dieu fera avec toi, makambo nzambe akosala na yo les gens ne pourront pas comprendre ça. bato bakokososola yango te. Une génération se lève. ekeke moko ezotelela Pendant cette période, na eleko oyo lis beaucoup la Bible. tanga bibilia mingi Vis une vie de méditation bika bomoi moko ya méditation pendant cette période. na eleko oyo Dans ton temps, dans la prière, pesa ntango na yo na losabo quand tu sens que une langue est en train d'essayer de sortir de toi, ntango ozoki ete eloko moko elingi ebima kati na yo ne les retiens pas. kokanga yango te Même dans un bus, ata na kati ya bus parle en langue. loba na monoko ya sika Libère ton don fongola likabo na yo partout où tu seras. bisika nyonso kozala Libère ton don. fongola likabo na yo Si tu sais prophétiser, soki oyebi kosakola libère ton don. fongola likabo na yo Si tu vois de choses, soki omona makambo libère ton don. fongola likabo na yo Même lorsque à tes côtés, des gens pensent que tu es en train de déranger, ata ntango pembeni no bato babanzi ete yo okomi kosala makelele libère ton don. fongola likabo na yo C'est une génération eza ekeke oyo où les gens seront comme des fous. o bato bakomona lokola moto aliboma Ils sont prêts à tout pour la gloire de Dieu. bango babongisami mpona nyonso Et cette génération, mpe ekeke yango les hommes et les femmes ne seront pas corruptibles. basi na mibale bakozala oyo bakataka bango Ça kanyaka sera une génération ekozala ekeke oyo marquée par la sincérité. bango bakotalisama nde na bosembo C'est le signe que je donne pour cette nde génération. elembo na opesa mpona ekeke Recevez la main de Dieu au nom de Dieu. bakolazamela kombo na yesu Cette génération ekeke wana va étonner. ekokamwisa Cette génération ekeke oyo va bouleverser ce pays. ekobalosa makambo na mboka oyo L'église du Congo eklese ya kongo va prendre une place ekozwa esika moko dans l'histoire de l'église dans le monde na lisolo ya eklese na mokili à cause de cette génération. na ntina ekeke oyo Il y aura des hommes, ekozala na mibali malgré la grandeur de sa fortune, atako bonene ya bozwi na ye il est prêt à se lever, abongisami kotelema organiser des campagnes, kosala bakampagne évangéliser. balanganisa Ce sera des hommes bakozala bato qui ne regardent pas leur diplôme, oyo baotala badiplôme na bango te qui ne regardent pas l'argent. oyo baotala mbongo te Ils sont prêts à tout. bango babongisami na Ils sont prêts à se détacher de la gloire bandima kokabwana na nkembo pour accomplir la volonté de mpona Dieu. kokokisa mokano na nzambe Ce temps arrive, ntango yango ekoki une lumière arrive. pole moko ezoya Je n'ai pas de précision. nayebi te kozala ndeni Je ne sais pas dans combien de temps. nayebi te na ntango boni Ça, Dieu ne m'a pas dit. wana nzambe ayebisinga te Mais je le sens. kasi naoyoka ngo Je sens naoyoka ngo qu'une lumière, ete pole notre moko lumière, pole na biso arrive. ezoya On a longtemps pleuré. toleli uto ntango molai C'est notre temps maintenant. ekomi ntango na biso sika Les rois et le peuple kumu na mabota vont marcher à la clarté de nos rayons. bakotambola na pole ya bongengisami na biso Ça veut dire nous allons tracer le chemin elingi no bato biso tokofungola et nzela eux vont suivre. mpe bango bakolanda Dis, ils vont me suivre. ils vont me suivre Dis, c'est moi c'est moi qui trace le chemin. qui trace le chemin C'est moi c'est moi qui ouvre ce chemin. qui ouvre ce chemin Ils vont me suivre. ils vont me suivre Même ceux qui doutent encore. même ceux qui doutent encore Même ceux qui parlent encore. même ceux qui parlent Même encore, ceux qui injurient. même ceux qui injurient Ils vont me suivre. ils vont me suivre Dans cette génération, na ekeke oyo les plus grands païens que nous connaissons, bapagano ya minene oyo biso toyebi nous allons commencer à le voir tobandomona bango parler de Jésus. baoloba na ntina na yesu
Je vous dis, nayebisa bino retenez cette prophétie. bokangalisaka kolio Les plus grands païens que nous connaissons. bapagano ya minene biso toyeba Vous verrez des hommes élevés, bokomona bato banetwa en pleine gloire. na nkembo na bango nyonso Ils laissent tout atiki nyonso pour suivre Jésus. mpona kolanda yesu. Nous sommes habitués tomesana à voir komonaka des hommes suivre Jésus à la fin de leur carrière. bato kolandaka yesu na suka ya Mais bongo dans na cette ye. génération, kasi nekeke oyo ça sera différent. ekozala na bokeseni Emmenez-la à la permanence. bomema na permanence. Cette génération, ekeke oyo ça sera différent. ekozala kokesanisa. Je vais finir. nalingi na sisa Oh my God. nzambe na ngai Une génération enflammée. ekeke moko epelisama moto. Soyez heureux. za moto na esengo Toi qui es en train de vivre cette saison, yo ozobikeleka oyo soyez heureux. za moto na esengo Soyez heureux. za moto na esengo. Sixième, je vais finir. motoba nalingi nasukisa. Oh, 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 oh. Une révélation emoniseli qui vient du ciel oyo euti na lola t'ouvre les chemins des exploits. ezofungolela yo nzela ya bikamwa. Ça ouvre les chemins des exploits. ezofungola nzela ya bikamwa. Quand tu reçois une révélation, ntango oyambi emoniseli moko ça ouvre pour toi le chemin des exploits. ezofungola mpona yo nzela ya bikamwa. Il dit à Abraham, ayebisi abalahama dans Genèse chapitre 13, na mokanda ebandeli chapitre nango 13 il parle alobi à partir du verset 14. wana verset 14 Il dit à Abraham, ayebisi abalahama Abraham, abalahama lève les yeux. tombola miso na yo. L'Éternel dit à Abraham, yawe ayebisi abalahama après que Lot se fut séparé de lui, na nsima ya bokabwani na ye na lot, lève les yeux. tombola miso. Ah. Lève les yeux. tombola miso. Arrête de regarder des choses inutiles. tika kotala makambo ezanga ntina. Lève les yeux. tombola miso. Marche la tête haute, tambola moto ya konetwama malgré les réalités de la vie. atako makambo ya bomoi. Lève les yeux. telema tombola miso. Ne sois pas abattu kozala moto abetami te malgré les problèmes. atako makambo. Lève les yeux. tombola miso. La tête haute. moto likolo. Sois fier de ton Dieu. zala na nzombo mpona nzambe na yo. Sois fier du don que tu as. zala na nzombo mpona likabo oza nango Malgré les combats. atako bitumba. Lève les yeux. tombola miso. Lève les yeux. tombola miso. Et du lieu où tu es. mpe na bisika wapi okutami. Du lieu où tu es. na bisika wapi okutami. Regarde. tala. Tu entends ça? oyoki yango. Est-ce que quelqu'un m'entend? motu moko azoyoka. Du lieu où tu es. na bisika wapi okutami.
La position que tu occupes lolenge oyo ozaleli n'a pas encore changé. ebongwami nano te. Tu n'es pas encore déplacé. Nanu balongoli wana te. Tu es toujours là. Osaka wana. Mais du lieu où tu es, Kasi na bisika okutami. avec les réalités de ta vie, Na makambo ya bomo ino. lève quand même les yeux. Te tombola miso. Même si je n'ai pas senti un déplacement dans ma vie, Ata soki na yoki te déplacement moko na bomo inanga. du lieu où je suis, Na bisika nga na mikuti. je peux lever mes yeux. Na koki ko tombola miso. Avec les réalités de ma vie, Na makambo ya bomo inanga. avec les portes qui se ferment, Na makambo ezo salama. je peux Na koki lever les yeux ko tombola miso. du lieu où tu es. Na bisiko nazala. Ta situation Likambo na yo ne t'enlève pas la liberté de la vision. ezo longolela yo bonsomi ya emoniseli te. Dis avec moi la liberté de la vision. La liberté de la vision. Ta situation Likambo na yo ne t'enlève pas ta liberté de la vision. elongoli yo te somi ya botali na yo. Je suis libre Naza somi de fixer mon regard où je veux. ya kotia miso na nga bisika wapi nga nalingi. Je suis libre. Na somi Je peux regarder nakoki kotala les plus belles choses qui existent dans ce monde. biloko ya kitoko koleka oyo ezalaka na mokili oyo. Je peux rêver Nakoki kolota des postes élevés. babibonga oyo etombwama. Je peux lever. Je nakotombola peux rêver nakoki kolota d'un bon mariage. libala moko ya Je kitoko. peux rêver nakolota des montants énormes. ba makambo moko ya kitoko makasi. Ma position lolenge na nga kozala ne m'a pas empêché epekisinga te. d'être libre dans ma vision. nazala somi na emoniseli na nga. Même si ma situation ne change pas, ata so likambo na nga ebongwama j'ai te. la liberté de la vision. na na somi ya komona. Je peux lever les yeux. nakotombola miso Du lieu où tu es, na bisika wapi okutami. j'étais encore rien, nazalaki nano eloko te. mais je me regardais déjà comme un grand. kasi na banda komitala deja lokola moto ya monene. Tous les jours, miko nyonso j'étais déjà têtu. nazalaki deja moto libanga. Je voyais déjà ma vie na banda komona deja bomoi na dans ngai l'élévation. na kati ya bonetwami. J'imaginais déjà na banda kobanza deja comment les gens vont commencer à me saluer en route. Pasteur Moïse, ndenge nini Olima bato Kayo. bapesanga mbote. J'imaginais ça. Pasteur Moïse Vous vous rendez compte? ozobanza. On a déjà comment les gens vont commencer à me saluer en route quand je passe. ndeni Je bato voyais ça. kopesanga mbota limemi ata unazoleka. Je voyais ça. na banda komona Pendant ngo que j'étais rien. na ntango Je nazalaki eloko voyais te. déjà ça. na banda komona ngo deja. Je m'exerçais déjà. na banda deja kosala ba exercice. Comment je vais commencer à répondre bonjour? ndeni na banda koyanola bonjour moko ya respect. na Dès caresse qu'ils sont na en nyonso. tambola, mutu mo apesi na mbote na bandolo ba bonjour. na caresse Na na banda nyonso. da kolota ngo. Voilà. Eh, non nazo tambola na biso ba pesi na temi boso ki tata na sala. Bonjour, ça va? Exercice. Ça va? J'ai rêvé de ça. na banda kolota yango deja. Tala, makambo ekomelanga lelo na lota ngo kala. kala. Na okasonya olobango ta? Na kana kiango. Kala. Moi, nga na okoma. Muto opekisa ngo ate. Na okoma. esimba. J'ai rêvé de ça. na banda kolota yango. J'avais compris na que sosolaki du lieu où je suis, ete na bisiko nazali. je peux lever les yeux. nakoki kotombola miso. Du lieu où je suis, na bisiko nazali. je peux lever les yeux. nakotombola miso. Personne ne m'interdira moko te akopekisa ngai. de rêver de grandes choses. nalota makambo ya minene. Rêve de toi. lota na ntina na yo. Rêve comme une star. lota lokola moto moko akenda sango. Nous sommes nés tobotama pour devenir des stars. mpo tokóma bastar. C'est ce que la Bible dit. nde oyo bibi elobi. Il dit à Abraham, abisa balama je rendrai nakokomisa ton nom kombo na yo grand. monene. Ça veut dire, elingi oloba je ferai de toi nakokomisa yo une vedette. moto akenda sango.
Loba, l'élévation, c'est ma promesse. L'élévation, c'est ma promesse. Loba, un grand nom, c'est ma promesse. Un grand nom, c'est ma promesse. Loba, ce n'est pas ce que je poursuis. Ce n'est pas ce que je poursuis. C'est ce qui est en moi. C'est ce qui est en moi. Ça va sortir. Ça va sortir. Il y a des gens qui blaguent. Ne blague pas avec la liberté de la vision. Nelson Mandela était dans la prison, mais il rêvait de l'Afrique du Sud. Lorsque je vais sortir, il rêvait de ça. Martin Luther King, mais il dit, I have a dream. J'ai un rêve. J'ai un rêve. La plus belle richesse que tu as, c'est ton rêve. La liberté de la vision. Du lieu où tu es. Rêve de l'excellence. Rêve. Il ajoute à partir du verset 15. Car tous les pays que tu vois, tous les pays que tu vois, je te le donnerai. Et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Regarde là où je vais finir ma prédication. Il dit, lève-toi. Fais quoi? Parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Car je te le donnerai. Ferme ta Bible, écoute. Il dit à Abraham, parcours le pays, car je te le donnerai. Beaucoup ne comprennent pas ça. Tu reçois une promesse, mais tu ne parcours pas le pays. Il faut parcourir. J'imagine Abraham. Il commence à marcher. Il regarde. Il regarde le pays. Il arrive à un endroit. Amoni Mabela bien. Ici. Dans sa bilanga. Il avance. Amoni place mon bien. Awa lokola na moni climeza bien. Na rochaba mpate na ngabo bandozala. Tu vois? Il parcourt le pays. Il essaye de comprendre la chose. Il essaye de maîtriser le milieu de sa promesse. Il maîtrise le milieu avant de le posséder. Il maîtrise le lieu avant de devenir son propriétaire. Ta foi se manifeste par les actions d'aujourd'hui. Tu crois à ta promesse, alors commence à parcourir déjà le pays que Dieu te donnera. Commence à faire des projets. Est-ce que tu fais déjà des projets? Fais des projets. Commence déjà à t'habiller
par rapport à ce que tu seras demain. banda kolata kolandisama oyo kokoma lobi. La plupart des jeunes filles Mingi ya bilenge basi que vous voyez s'habiller mal, omonaka balataka mabe elles ont un seul problème. bana likamuka moko Elles rêvent mal. balotaka mabe. La nature de ton rêve lolenge ya ndoto na yo influencera même ton habillement. ekotindika na elateli no. Dans sa tête, na moto na ye elle se dit, amilobela Vinanga, moi na mobali monda ko changeant. vraiment Et elle vit yazobika seulement pour attirer un homme. kaka po abenda mwana mobali moko. Mais il y a d'autres kasi na basusu qui se disent, oyo amilobela Vinanga, na ebi bilaka na nango. yes C'est possible. ekoki kosalama Na mboko na komata ministre genre et famille. vraiment. Est-ce qu'une jeune fille m'écoute aujourd'hui? elenge mwasi moko azoyokama lelo. Les jeunes filles, levez-vous, j'ai envie de vous parler. bilenge basi botelema nana mposa alobela bino. Jeune fille, elenge mwasi écoute-moi. yokanga C'est le pasteur jeune qui te parle. eza paster elenge azolobela yo. Écoute-moi. yokanga Ce que tu es oyo ozali nous donne une idée de ce que tu rêves. ezopesa biso makanisi ya oyo ozolota. Tu comprends ça? ososola ngo Ce que tu rêves oyo ozolota influence même ton accoutrement. ezotindika atako na elatelo na yo. Commence à te dire, banda komilobela c'est possible ekoki osalama que mon nom ete kombo na nga soit cité dans l'histoire de ces pays. etangama na lisolo ya mboko o Congo. C'est possible, ekoki osalama sans appui, na kozanga lisungi que je puisse réussir na longa à cause de ma tête. na ntina moto na ngai. Change tes rêves. bongola bandoto na yo. Celui qui rêve pas bien ne vit pas bien. oyo alotaka mabe abikaka pe mabe. Et celui qui rêve bien kasi oyo alotaka malamu vit bien. abikaka malamu. Commence à parcourir le pays que tu auras. banda kotambola na mboka oyo okozwa. Parcourir veut dire kotambola elingi oloba fais de projets sala bamiango en fonction de ce que Dieu t'a promis. kolandisama oyo nzambe alaki yo. Habille-toi lata en fonction de ce que Dieu t'a promis. kolandisama oyo nzambe alaka yo. Ton langage, elobeli na que yo ça corresponde déjà à ce que Dieu t'a promis. ekokana deja na oyo nzambe alaka yo. Je n'ai pas encore, nano nazwi te mais je suis en train de parcourir mon pays. kasi naotambola mboka na ngai. Fais ça, dis je parcours mon sala pays. boye eloba je parcours. Dis je parcours mon pays. je parcours mon pays. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te dire okanisaka nini yango. mutu moko ayo biso bongo te. Okanisa question comment nanu na comité. Mais je suis en train de parcourir mon pays. kasi naotambola nde na mboka nakokoma. Je ne suis pas encore arrivé, nano nakomi te mais je parcours mon pays. kasi naotambola na mboka na ngai. Il y a des gens qui disent yana bato baloba Moïse a zaka fier poani. Loba suna bakisa sou fier bien. Loba sou loba na bakisa lo fier. Je suis en train de parcourir mon pays. naotambola na mboka Je na ne suis ngai. pas encore arrivé, na nakomi te mais dans mon rêve, kasi na ndoto je suis déjà arrivé. nasi nakomi. J'occupe déjà cette chaise-là. nazwa ebongo wana deja Tu es en retard. wana retard. Je suis déjà arrivé dans mon rêve. nasi nakomaki kala na ndoto na ngai. Je parcours mon pays. naotambola na mboka na ngai. Yeah. Akanisa nini? Alingaka kovanda na batu ya boy. Oh. Mais vinanga na kosuka wana. Na kosuka na milie wana. Tika na mesanaka deja na makambo ya milie wana. Je parcours mon pays. naotambola na mboka na ngai. À partir d'aujourd'hui, kobanda lelo si quelqu'un veut t'embêter pour rien, soki moto alingi atungiso pamba dis-lui, si tu me vois différent de vous, yebisanga loba soki ozomona nga na kesa na bino c'est parce que moi, eza po te nga je suis en train de parcourir mon pays. nazotambola nde na mboka oyo ya ngai. Je fais déjà des grands projets, nosala bamanaka minene deja même quand dans ma poche il n'y a encore rien. ata ntango na libenga na ngai eloko eza te.
Je dessine déjà ma maison dans ma tête. nazo sona pena ndako na nga na moto. Nakobala libala ya boy. Mobali nanga kozala taille ya boy. Akobanda kolata boy. Libère ta foi dans l'atmosphère. Fongola kondima na kata mopepe. Parcours ton pays. Tambola na mboka na yo. Avant de posséder ton pays physiquement, Yambo ozwa mboka no na bomoto boy. tu dois posséder ton pays spirituellement. Esenyo zwa mboka wana na molimo nano. C'est ce qu'on dit à Abraham. Nde obebisi abalama. Parcours ton pays. Tambola na mboka na yo. Rêve grand. Lota monene. Fais des choses de qualité. Sala makambo ya kitoko. Ce qu'il faut bomelango mbongo pour produire qualité. Bomelango mbongo. Yes. Kolanda te bato balobaka yango ba dépense belé bo poani. Alingo sa makambo ko alokwa ya quartier na bango. Vraiment. Si pour réaliser ton rêve, Soki pona kokokisa ndoto na yo. ça nécessite que tu fasses des dépenses. Esenge to sala ba dépense. N'aie pas peur. Kobanga te. Tu vas dépenser pourquoi dans la vie? Yo ko dépasser pona nini na bomoy. Dépense pour ton rêve. Dépasser pona ndoto na yo. Arrête d'écouter celui qui te dit Tika yoka mutazo bisayo. salata makambo kaka ya modèle oyo. Na kosalaka makambo modèle okomesa na pe kaka na modèle oyo. Tio suki pe kaka na modèle oyo. Vraiment. Bat-toi Punda. malgré tes maigres moyens. Atako makoki na moke. Produis déjà la qualité. Bimisaka déjà makambo ya kitoko. Que les gens qui te regardent Bato ba otala yo. puissent se rendre compte Ba sosola. que si on investit en toi, Ete soki batie biloko kati na yo. on ne va pas regretter. To lelango na sima te. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Moto moko pamwa mina tongo lelo. Est-ce que tu peux te lever Okoki aujourd'hui? otelema. Est-ce que tu peux dire ma lumière arrive? Ma lumière arrive. Ma lumière arrive. Pole na ngesoya. Je me positionne Nazo mi fandisa malamu. par rapport à ce que je serai demain. Kolandisa ma ona kozala lobi. Ma lumière arrive. Pole na ngesoya. Je ne serai pas sur la liste de ceux qui subissent le mouvement. Na kozala te na kati ya molongo ya bayo bazo bika boningani. Je serai sur la liste Na kozala na kati ya molongo de ceux qui commencent le mouvement. ya bayo bazo bandisa boningani. Je vais aller au-delà de mes limites. Na kokende koleka bandelo na ngai. Je veux que tu prophétises. Na linge to sakola. Tu ne vas pas prier, mais tu vas prophétiser. Osambela te mozo sakola. Ma lumière arrive. Pole na ngesoya. Cette saison, Eleko je vais briller. na ongenga. Je serai plus grand. Na oza monene koleka. Cette saison, Eleko je vais donner le meilleur. na kopesa ya motuya. S'il y a quelqu'un Soki eza na motu moko. qui va produire la qualité pendant cette saison Oya kopesa qualité na eleko dans son domaine, na likambo asala. ça sera moi. Ezala ngai. Commence à prophétiser. Bana ko sakola. Sakola.
Zambe monene atonda nanguya abatela kanga na mipepe mabe. Zambe monene atonda nanguya abatela kanga na mipepe mabe. Zambe monene, zambe monene, atonda nanguya, abatela kanga, ami pepe mabe. Zambe monene, zambe monene, atonda nanguya, abatela kanga, ami pepe. Dis encore plus fort, Zambe mon aîné. Zambe. On y va. My God. Encore plus que ça, Zambe mon aîné. Une fois, Nzambe mon aîné, plus que ça. Yahweh. Je veux que tu chantes comme une personne qui est en train de parcourir le pays. Nami Kabina yo. Nakosuka likolo. Yeah. Lève la main comme tu peux. Dis à haute voix, ngai nakosuka likolo. On y va. My God. Eloko muswa koyembeza telelo ngai nakosuka likolo. Lio yaya nangaye ata bitumba ata mipepe ata bambonye nakosuka likolo. On va finir ici. Ngai nakosuka wapi likolo. Tu peux t'asseoir, Dieu te bénisse.